Steve Binga Libula Metro Ishoi na kere nyoto Eddie mon cher Boras L'animos Cercle musique Lombier Mutualité Bala Saint-Paul Toujours meilleur Toponi Akunga Okamba Bala Saint-Paul et papa au fleur Akunga Biso Bala Saint-Paul Toponi o papa Tolingi Boboto Tolingi Boneko Tolingi Esengo Tosengili Sanga Boboto Boneko Esengo Mbote mingi balandi ya Radio Lisanga Pono bozali kolanda oya bino Radio ebengami Radio Lisanga Esalami na Fondation Lisanga Na mukolo ya lelo tokutani na bino lisusu abawa Nde tozali jeudi le 5 janvier 2012 Ba mbote mingi place nyoso tu bozali kolanda oya bino radio ebengami Radio Lisanga pe esalami na Fondation Lisanga. Ok. Solo badongolo miso basuki biso to koba na programme de Radio Lisanga. Pourquoi lelo pourquoi ya jeudi le 5 janvier 2012 deuxième programme d'action année. Lobaki na bino mbala moleki mardi nde tokokoba na ndenge ya bomesano lobi ezalaki mokolo ya indépendance nde bisika bisusu bakongole baemaki kokanisa mokolo balobi lokola na mboka kuna ezalaki na manifestation ba congolais ba salaki spontanément na mboka Bruxelles po na likambo etali mokolo ya ba martyr de l'indépendance ya mboka Congo. Solo yango ezali tango ya komonisa na biso baso koluka kozala mpenza na souveraineté ezali likambo pesa makambo ete lokola mokabi kasi ezali moto abundelaka ezali lokolo sengaka sacrifice toko kabala na bino oyo eza babino soki tengende na bokosi makangaki mpona yeba koyebisa bino ete kuna mboka petite démocratique du Congo situation ninge boyebeli yango ezali kokoba ndenge wana ezali na likambo litali nsima ya élection ndenge esalemi periode oyo tozali na yango bacontestation ezali kosalema bipai na bipai nde tokoyebisa bino ete ezala na mboka Kinshasa ndenge bosilaki koyeba ete Joseph Kabila na fraude ye afraude wana Kabila ambaye plana boyokaki yango sika koya kondipli na peuple na bala komela ekobomba lelo na basud na tanga alingaki atambola na motuka mwa malembe esika bato bazalaki mpona pepa bango bato balobi toka pule boyebi soki balobi toka pule babengani yo oza lisusu bienvenu te esika oyo olekiwa
balobi na ye azali mobomi, azali moyibi, azali tricheur, fraudeur, toka kule. Nde yango to kotalisa na balandi ya Lisanga nyonso ete toi oyo ya peuple esengeli tozala ntango nyonso ete totika yango te, tokabwana na yango te, pamba te ezali eloko oyo esengeli tobundela ntango nyonso kino ekosala ete pouvoir wana ezala mpenza complètement na maboko ya élu peuple. Badécouragement na makambo ekoki kozala te, epe moto oyo terre d'espoir na ye azali moto oyo asilisi bomoi bwa ye. So na ntango toaleki na bomoi epe tozali bato oyo balisuki pamba te eyebami komba tosali elakisi ete bayebali na pouvoir capacité ya kogouverner oyo bapromese bango te pasi na place. Est-ce que ezali possible ya kobongisa microphone mpona air mosusu tozali koyoka yo mwa na se? Komeka kobongisa microphone sikoyo boyoki nga ndenge nini? Sikoyo voix ezali sikoyo malamu. Ok. Solo ndenge tobandaki koloba ete esengeli toyeba kosimbama na peuple lolenge esili kobima wana peuple ole na ntango oyo eveil oyo esili kosalema ezala na kati ya mboka to libanda ya mboka esengeli konourrir yango, kokolisa yango mpo na ezala mpenza na yango final. Nde yango wana komitika na mapiko nazangi ntina bilobela ezali biloko esengeli mpenza kopesa yango esika te. Tosilaki mpe koyoka ete UDPS rejetaki violence esalemi na président ya Sénat Kengo Adondo, kasi toyebi biso banso mpe tokoloba yango ezali baconséquence ya politique mabe oyo badirigant na mboka République démocratique du Congo bakomene. Nde yango wana bato bayi na mikili ya mpoto awa mpe bazali kozongisa la bango na lolenge wana bao bamoni ete bango bakoki s'exprimer na ndenge wana po bamoni ete peuple na kati na mboka bakoyoka ete mpe barevendication pacifique ya bato na libanda bakoyoka ete. Mokolo mwa mardi nalobaki yango na Bozindo tokosala makasi na mikolo oyo ekoya noki ete bokoka kozwa ba émission oyo eleka na site na biso pe na YouTube po bokoka kolandaka makambo basilaki koleko tolobaki. Tozali kokoba na radio Lisanga nde tokoyebisa bino lisusu po mokolo mwa mardi tolobaki na bino ete accident esalemaki na boulevard du 30 juin mokolo mwa lendi na ntongo oyo ezalaki ya mwana ya Bouchap oyo aza président ya parlement nde azalaki na volant ya jeep oyo abomaki bato 5 mpe bablesse baselema. Tosilaki koyoka ete na kati wana mpe ezalaki na avocat oyo azwaki liwa nde collectif ya baavocat congolais bakosenga bapoursuite judiciaire contre baauteur ya accident wana ya circulation ya mokolo malendi 2 janvier na boulevard du 30 juin. Solo toyokaki mpe bipai na bipai ete ye asilaki basilaki kokimisa ye to bakoluka kokimisa ye oyo asili kosala mbeba wana, kasi likambo accident ezali accident kasi batalaka bacause nango soki eza ndenge na ntango balobi ete azalaki mpenza na kwiti makasi koleka mpe kokumba na lombango mingi koleka
wana mpenza ezali makambo oyo ekolakisa ekumbeli mabe oyo batata na bango bakokumba mboka mikolo oyo nde bango mpe basaleli yango na vola na motuka nde esengeli mpenza soki ndenge tolobaki mpe tolérance ezali à l'infini mpona bayebayi na bokonzi kasi tolérance ezali na mwele infini mpona bayebanso bazali kote ya peuple nde tokotalela bango mpo toyebi ete tokoki kolikia eloko moko te na bayi na bokonzi kuna mpo basali coup d'état après avoir koperdre na élection oyo esalemi le 28 novembre eleki balandi radio lisanga tokolinga mpe kotalisa bino likambo mosusu oyo totalisaka bino yango ntango nyonso mpe toyebisaka bino mpona ndenge tobandi mbula ya sika boye esengeli mpe toyeba ete tozali bato toyi na identité esika touti oyo nyonso tu tokotraverse te na ndenge tofandeli awa boye na mikili ya mpoto mingi na biso bakolanda ngai tobosanaka mingi oyo eyi biso mpe oyo esengeli biso tozala mpe tosala nde yango tomonaka mingi soki tokoluka kosalaka bitumba na biso na makambo kilikili ata koluka kosala misala na bomoi na biso tozalaka mingi na bokoso tokutanaka nango ezali mpona tokobunga mingi oyo etikela biso bakoko na biso yango wana ezalaka mpona biso mpasi eza na bato mingi soki bayoki ete batangi bokoko balobi wana ekomi lisusu makambo soki ya kozonga nsima na bambulo mileki mpo tovivre lolenge wana te ezali bongo te yango ezali kaka likambo oyo etali banso eko banorme na bavaleur ya moto mpona moto wana miyeba mpe akoka kokende liboso bokoko ekoki koempêche développement ya moto soki moke te soki ezalaki bongo te ndele tozalaki organise te mpe structure te na ntango oyo nano bamindele bakomaki na mabele na biso te na ntango mosala ezalaki tozalaki na bokonzi toyebaki ndenge ya kotambusa makambo elobi ete bokoko wana ezalaki eloko ebandaki kosunga biso mpo tokende liboso nde esengeli toluka koyeba mpe mbula oyo tokotalaka ndenge tosala mikolo miso mileka parce que toyetaki bino mpe mokolo mwa mardi 2011 ezalaki mpona biso mpenza ane moko monene na likambo oyo etalaki élection nde ezalaki mpona biso totalaki mingi mpe topesaki priorité na kote wana donc priorité ezalaki makasi wana mpe mbula oyo tokokoba na periode oyo ya nsima ya baélection nde ezali sikoyo likambo esengeli toluka komiyeba lisusu malamu mingi tozali banani mpo tomibunga te na ntina ya bomoi oyo tosili kozwa oyo tobimi nango na volonté ya peuple ndenge ya exprime yango na baurne nde tolobi bokoko na biso ezalaki na baenseignement mingi na kati na yango oyo esengeli toyeba likambo monene oyo tokotalisa na mokolo mwa lelo na mikolo misusu mikoya na likolo ya likambo tali komiyeba to identité ezali likambo oyo etali makanisi ya moto po nyonso tosalaka tobandaka ngo be na makanisi ndenge nini na bokoko na biso makanisi ezalaki eloko oyo bayebaki ndenge ya kosalela yango pamba te na kokendeke na maloba nde ebandaki kosala ete bakoka kosalisa likambo oyo bayi na ntina na yango wana na maloba nde ezali oyo balobi kosaka
tokoloba na bino nano na makanisi mokolo mwalelo mpona koyeba ete esengeli esika nyonso tozwami soki toyebi liboso nano kokanisa mai ya biso nde yango nde esalaka ete moto akoka komiyeba to kose retrouve koluka kotelemisa makanisi makasi na likambo oyo moto azali nango na situation na yo nde omonaka soki moto alingi kokende kosala likambo to ndenge bomonaka soki moto alingi kokende kosolicite soki balobi bapesa yo baentraînement mpona kosolicite oyeba ndenge nini okoloba bakoloba nini osalaka mpe omekaka mpe bazali koprepare yo na makanisi na yo mpona osala deja exercice oyo okosala na mokolo wana okokende kosolola na bato oyo okei koluka mosala epai na bango ntango okomona osali exercice wana eleki nango malamu na makanisi na yo omoni deja ke okokoka kosala yango mokolo wana kasi na mokolo wana kuna nano eye te nano mpe esalemi te eza mpe lolenge moko esalemaka moto akoki kofanda na makanisi na ye akanisi likambo ye alingi asala na moma moko boye na ntina moko boye na lolenge oyo yo olingi esalema ezali te na lolenge basusu balingi bamona esalemi kasi na lolenge oyo olingi esalema nde makanisi wana oyo esengeli toyeba ndenge ya kogere yango nde oyo ezali libandeli na makambo manso nde kosala ete tokabwana na victoire oyo tozwi na baurne te nde a partir nango tokobota ya biso liloba tokobaka ntango nyonso na kosaka ndenge tokosaka ndenge basili koloba na katanga na oyo ye imposteur alingi babianga ye Joseph Kabila oyo asali coup d'état na République démocratique du Congo après koperdre na baurne na vote esalamaki le 28 novembre ye aleki mokolo mwa lelo babeli ye na katanga balobi na ye toka kule nde ezali mpona kotalisa ete na ntango bato na makanisi na bango bafandisi makasi koyeba ete likambo oyo ezali lolenge boye bakosaka oyo bakoloba na maloba na bango ekozala ebe makasi sikoyo na ntango na Kinshasa baboyi yo na Katanga baboyi yo nzela na yo ekozala wapi ekozala ebe oyo bato banso bakobelela bakoloba esika yo uta nde esika yo koki kokende kuna ntango mosusu bakoyeba koloba na yo toka kule te yango wana tokoloba likambo ya makanisi mpo toyeba ezali likambo monene bayeba komona ntango mosusu pokoso na comprendre malamu ndenge lisolo ekokende na radio bokoki kokontakte biso par telefone par email koluka contact pe botali na contact na site na biso bokomona foto kende na bino na bozindo mpona koyeba likambo oyo etali lolenge kani esengeli toyeba komikamba mpona komikamba yango wana nde ezali likambo monene liboso nano makanisi na biso yango nde ekoki kokende na biso ndenge biso tolingi tokende trahison oyo komisala d'abord yo moko ezali par rapport ya makanisi na yo na ntango omilembisi omiti pembeni omibungisi nde yango wana bomonaka bato mingi bakweyaka na likambo na complexe na bomoi na bango na basituation mosusu ezali na makanisi soki yo moko na makanisi na yo ose sous-estime to mpe ose surestime na basituation mosusu
okoki mpe komona réalité eza ndenge mosusu okwei mpe na complexe. Po complexe ezalaka kaka ya infériorité te, ezalaka mpe ya supériorité. Nde yango wana na ntango toyebi kozala na makanisi oyo ekoki mpona biso, ezala na mboka ya bapaya awa tofandi na bato lolenge oyo bakeseni na biso, kasi na ntango yo oza na makanisi na yo ya bompeto, oyebi ete ozali moto, parce que moto azali moto, nzambe nde ayi nzambe. Na ntango oyebi ke ozali moto lolenge na bato banso, tolobaka yango bokeseni ezali eloko oyo yo moto okeli yango te, ezali na ntina na yo te, yo esengeli oyeba kose retrouve na ndenge ozaleli. Na makanisi na yo liboso komitia moto na kati ya bato nde kosala na yo mpe oyeba kokokisa oyo yo okokoka kosala na bomoi bwa yo. Yango wana tolobaki esengeli mpenza tobanda na boyi mpona komonisa bato ete makambo oyo ndenge kokendele eyi makambo mike te, ezali makambo makasi. Po soki tolingi topesa bino exemple, soki bomoni Afrique ndenge ezali wana, ezali na mpasi mingi te na mikolo tozali. Soki ebandi na Europe awa babandi d'exploitation kuna te, na sikoyo Chine azali koya, bato bazali kobeta maboko, na Inde ndenge azali kokoma, bato bakomwa lokola bango baye, bango bazali malamu, bango bazali koya bote, bakoya pe lolenge wana. Pamba te na bato oyo batangi relation internationale, soki bakweyaki pe na babuku misusu oyo epesa exemple oyo na histoire kala ndenge ba occidentaux ba européens bakutanaki na bato na bango na bato chinois oyo eutaki na Afrique, ba sololi ba wana baza kobenga ngo continent noir, batuni ba chinois me bino bouti kuna eloko nini bino boye nango. Ba chinois bayaki be na nyama na bomoi, nyama wana zaki na bomoi oyo kado bapesaki bango mpona bamemela empereur na bango kuna, oyo bapesaki bango kado na Afrique. Nde ba européen batiolaki ba chinois, balobi baoyo mpenza bakokende liboso te soki bakobima boye na continent oyo bango bauti oyo ezali na bomengo mingi koleka. Eloko nyonso bakoya nango yango wana ezali mpona kotalisa bino komona ete lelo soki chinois akoti na Afrique, boyeba bino moko biloko nini aza kobima nango. Kasi africain ati akenda wapi mpona akende pe kosala oyo aye pe. Soki toye na Europe awa, ntango toyebisaka bino ntango nyonso esengeli koyeba eloko nini pe oyo yo ozali kozwa awa. Richesse na bango totanga yango, toloba yango na Afrique matière grise. Oyo ya yo pe aussi ozwi awa ezali eteni nini. Balobi te kaka kota na université, kamata diplôme monene ya monganga na université po toloba ete ofui yango. Ezali mpe na baformation misusu bapesaka awa oyo moto soki asali atako ezali ya koyeba ndenge ya kosalela mabaya, okoki mpe moko mosusu kozala nango moto monene. Kasi mingi na biso bakofandaka be lolenge wana boye bakonduka eloko moko te awa na mikili tofandi epasi mingi. Po esengeli mpe bana na biso bayeba ete baboti bazali capable na kosala eloko moko boye ata soki bamoye nde ezangi. Nde yango wana esengeli toyeba na makanisi na biso tomitia lolenge esengeli tozala mpona tokende liboso na ndenge oyo esengeli. Ya solo tokoyebisa bino boye, tokolemba te, tokozala kebe kolobaka boye mpona toyeba ete
ndenge mokili mozali ezali na ndenge nango oyo ezaleli oyo tokoki komelela kasi na ntango totelemi te likambo moko mpe kosalema mpona biso te. nayebi te soki basusu basilaki te kolanda koyoka ete ezali na volcan na se ya mai awa na Allemagne oyo ezali komenase ekoki ntango mosusu mpe na mbula oyo tobandi epanza Europa na ndenge ya kosakana te. Nyonso wana ezali makambo oyo makotalisa ete nyonso eza nango koleka ata soki volcan yango ekokoma ndenge wana te mpo bakoloba ete heureusement eza kodégage régulièrement gaz oyo ekosala ete chance eza moke mpo empanza na lolenge wana. Kasi tokomona bipai na bipai risque ezali partout, ata na crise économique te, ata na crise ya euro oyo te, kasi bariske ezali makasi ata na bamboka na bango bazali na makambo oyo ezali kozwa bango mitu oyo bakoluka ndenge nini basala mpo bafandisa yango. Biso mpe tokoki kozela te bango nde baya biso tofandi tokangi maboko baya babongisela biso na ndenge oyo biso tolingi, bango babongisaka ebe na lolenge oyo bango balingi. Nde esengeli tobanda na makanisi na biso koyeba ete esengeli tondima kokufa na honneur, parce kokufa na honneur ezali te kokende kote prostituer na pouvoir oyo ezali ya kimoyibi mpona kokanisa ete kokota na kati na bokonzi wana, koyiba mbongo, kolata kitoko, kotambola na motuka bien, nde omoni ete honneur yango wana eza déshonneur. Kokufa na honneur ezali kotikala yo moko, koala moto ndenge esengeli moto azala. Toyebisa bino mpe kala mingi na radio Lisanga wana tambulu eleki mpe tolobaki yango baoyo misusu basalaka résistance na Europa wa ntango ya baguerre na bango babengaki guerre mondiale, ezali na basusu oyo bayi kohonore bango na nsima, basi bakufa bayi kohonore bango à travers bafamille na bango, pamba te na ntango wana bitumane banaki kosala ma pouvoir ya occupation yazalaki wana akokaki kondima bango te lokola bahero, lokola bato ya bana bosomi ya mboka oyo bakobunda mpona ekolo. Ata ba pouvoir yaki kolanda na nsima ezalaki mpe na mpasi mpona kosala ete l'État azwa position ya malonga na bato wana, mpo basusu kutu basilaki komona na lokwa batraite et pourtant bazalaki nde bana bansomi. E kobongwana na nsima vérité ezali vérité, moto nde asalaka ete makambo ekomama ndenge esengeli ekomama wana. Yango biso mpe bakongole histoire na biso esengeli tokoma yango ndenge ezali na makanisi na biso, toyeba ete kokoma likambo ndenge ezali vérité yango ezali ebe ndenge wana, kobanga te okoma ndenge basusu balingi ezala, me kokoma likambo ndenge ezali, pamba te makanisi na biso ndenge nalobaki na libandeli awa yango nde ekendeke na maloba. Maloba wana soki tolobi yango na kosaka na papier ndenge basusu bakofandisa boye, nakanisi mpe ya biso écrivain Alexis Kalunga nde etikalaka be ndenge wana oyo komona ete kosaka ya moto moko ekomi kosaka ya bato ebele, pamba te bao banso bakotanga yango mpe bakozala na likanisi moko wana, bakosala ete makambo wana ekende kokokisama lolenge wana. Nde tokoyebisa bino boye mpona toyeba esengeli toluka komifandisa na lolenge oyo toyebi oyo etikama na biso banda kala na kala. Nde toyebi ete baparent tozali mpe na responsabilité monene bisika nyonso tozwani.
esengeli toyeba ndenge ya kokamba bana na biso mpona bayeba mayema koleka na mboka na ndenge elongo bani epe likambo oyo ya kopesa responsabilité na bana toyebi yango na bokoko na biso eza likambo etikala kosalema obe ndenge wana ezali likambo ya koyeba ete parent nyonso koluka kose refere na ndenge toyeba na bokoko na biso étant famille eza toujours na moto oyo akozwaka responsabilité soki ezali tata azali ye nde moto aza na responsabilité oyo akokabola na mama na ndenge bakokamba bana mwana oyo aye liboso bakopesa responsabilité pamba te ye nde azali kokola liboso ya basusu bakoya na nsima mpona ye mpe akoyekola po ayekolisa mpe baleki bakozwa lolenge wana na baparent na bakulutu mpona libota nyonso ekabola savoir connaissance boyebi mpe bodwi oyo bazali na yango oyo ezali malamu mpona communauté mpona société mpona ekolo nde yango wana ezali interpellation oyo esalemi na mpoko ya lelo mpona koyeba ete lolenge wana nde esengeli tokoma toboyi te basusu bakoloba ete bayi na soki coran oyo bakotanga mpona yango nde bafanda na bana bakambola liloba ya nzambe ya Mohamed na hadith basusu bakoloba bayi na bible po mingi na biso basimbaka bibilia bakoloba yango nde bakosalela bakofandisa bana bakabola liloba na nzambe yesu kristo akopambola asi akufi mpona biso makila mayema sopani epe bakokende na bana na eglizia mokolo ma dimanche nyonso balobi yango ekoki kasi oyo tolobi yango eza likambo na biso oyo etali biso etali baarabe kuna na Coran na bango te etali bajuif oyo bapengwaki te bakomaki bachrétien mpona bible na bango ezali likambo oyo etali biso po yango nde soki tosoli na bana na biso tokoki koteya bango Jérusalem tokoki koteya bango Israël toteyi bango Palestine toteyi bango nyonso wana bakose retrouver ata mokolo moko te tokoki koteya bango Mecque toteyi bango nyonso wana bakose retrouver ata mokolo moko te na mikili ya poto tofandi oyo ina ntembe asala yango nsima ya bambula tokotuna na soko oza mayele tuna basusu basi bakwei na mabaku wana bakoyebisa yo bana wana baseretruvaka ata mokolo moko te po soki akutani na mwana ya kolo bamboka wana mwana wana miyebi sikoyo mwana na yo ayebi ye na makambo na ye kasi aniyebi ye moko te ya esika ya auta nde yango biso tokosala boye mpona bana na biso bayeba kose retrouver bamiyeba mpona bango nde bakokontinue na espoir oyo biso toza nango ya komona ete mboka na biso kuna touta kontinent na biso évoluer et se développer na ndenge oyo biso mpe tokoki kosepela ndenge tokomona bavie ndenge esengeleke na mikolo oyo tokoka kokombattre bamaladi oyo ezali kotumisa biso na bamboka na biso tokoka kosala ete bato bazala na salaire ya malamu mpo bakoka kovivre tokoka kosala ete bato bakoka kolia na ndenge elongo bani na mabele na biso ya malamu oyo ebimisaka bilia oyo kutu te na bavili tofandi awa tokoliaka yango tokoka kosala ete badroit ya bato ezala respecte bavivre na ndenge ya dignité humaine mpe bakonzi oyo bazali mpenza bamerite kozala bakonzi kasi lokola ba Lambert Mende te oyo bango bayebe bachaku boyebi chaku to bayebi chaku akoloba likambo oyo akokoka kodefendre te nde mpe tosalaki koyoka ete akimaki lelo na programme moko
ya media moko boye oyo babandaki kopose baquestion mingi na bana na poto ntango batunaki mituna makasi ya kopaki lisusu te akimaki. Tolingi bakonzi ya solo nde yango wana tokosola na bino boye mpona tobandi sikoyo phase mosusu ya malunga mingi koleka ya kitoko ya makasi na lutte na biso ezali ya koyika mpiko, ezali ya koyika mpiko, ezali ya koyika mpiko nde yango wana tokosola boye. Solo bandeko balandi radio Lisanga ndenge tozalaka na bino boye tokabolaka na bino basango ya mboka ya République démocratique du Congo ndenge makambo maikolekaka kuna tobosanaka pe te na bokuse po totalisa bino makambo oyo ezali awa na Europe to na mboka Pays-Bas pe mingi. Tokoleka na sango bokuse na mboka Pays-Bas boye te tokosala transition kuna na France tokaki ete François Hollande oyo amiti candidat ya gauche kuna aseki kobete Sarkozy azali salmek alobi aza salmek mpona nini mpo échec na ye azali kobomba ngo na nsima ya UMP ya union ya majorité présidentielle. Ebe biso mpe totali tolobi donc président nyonso oyo aéchoué aza salmek. Bon, wana mpona République démocratique du Congo tolobaki transition wana ezalaki mpo tokende na Pays-Bas mpo toyebisa bino mpe na bokuse mokomo alobi bayo bayi na banke ya ING bamonaki ntango mosusu soki bazalaki na makambo ya kosala na bakonte na bango kosala bapaiement bavirement bakutanaki na pokoso pamba te mokolo alobi te na pokwa ezalaki na mikakatano mpona kosala transaction bancaire na internet moto ye moko na compte na ye mpona kosala bapaiement to kotala kaka situation ya compte na ye kasi na butu banda pokwa eyaki kofungwama ekendeki malamu. Ezalaki likambo oyo bango moko bazalaki nango na site na bango kuna ezalaki te mpo basusu ta mosusu soki bakweyaki na information te bakokanisa soki likambo lizalaki to na ordinateur na ye to na telefone kwa basusu mpe ekoma kosalemaka mpe na telefone wana ezalaki mpona tokoka komiyebama mpe na makambo na ndenge etika tofandi kolekama tokoyebisa bino mpe likambo na temps pamba te temps ezali mabe mingi mikolo yawa mopepe ekopesa makasi koleka kutuna mbulu ekobeta esili mpe kosala badega mingi deja nde esengeli koyeba ndenge nini ya komibatela tokaki ete kaini oyo etalaka makambo matan epesaki code orange oyo euti kosukisa code orange wana elobi ete ekoki elingi elobi ete tozali na chance mingi ete ekita moke mpona bato mpe bakoka kozala na kimia wana ezali oyo nazalaki nango na pokwa ya lelo ya kokabola na bino balandi radio Lisanga azongi bino botondi mpona pokwa ya lelo wana ezalaki ya bino yesu kitenge Hervé aza na mashini kuna na zongiseli ye mpona akende na koproduire programme oyo toza na bino ntina 20h na ndenge ya bomesano balandi ya radio Lisanga nde tokomi na suka ya émission na biso ya lelo nde tolobi na bino ete botikala malamu tomonani mokolo ezali koya mardi nde bolandaki oyo ya bino radio bengami radio Lisanga esalami na fondation Lisanga
nde oyo botaki kolanda ezalaki oyo ya ngai tata ya moto nde abengami soki tenge nde moto asalaki intervention na mokolo ya lelo nde nalobi na bino ete ciao. Bakotonga tika bango batonga lei mama likambo bamesana na yango bakoki